mikolo solingi o s'abonner au betika point Kilongo TV. Kilongo TV. Ndeko balanja émission na biso bote na biso toza awa en direct na matanga ya mama Palmire Lutumba Mayindu. Mama atiki biso ya solo tokokamula mawa elongo na libota mpe na bandeko nyonso bongo bana makala batikali nsima te bango mpe balobi bazolela mama Mayindu Lutumba oyo atiki biso lelo toza awa na veye mortuaire lobi tokozala bongo na morgue ya Ngondo Maria na makala wapi esika tosala leve du corps bongo kolongwana tokokende l'église catholique esika wapi mama azali kosambela après misa tokolongwana kokenda na ekuke na ye ya suka na chemin de paradis bongo bino bozolanda biso lokabonima wana libota mobila ya solo oza mosika oza libanda ya mboka oza na biso en direct à travers video oyo kokolanda veye mortuaire ya mama Palmire ndenge ezoleka na kimia nyonso merci na jelo kwata oza sika tokoba reportage Yeah.
tolingi tomona ba lero tokomi na biso bato tobota na biso batamangwele nana tamutali ngwele mais faut que vous poussez le mot à Yaniao. Tout ça batamangwele biso erol yango na ndap bana batulisa mama na mela mai papa na mela mai kosu lero kele erol na kibamba o mona bango nyonso si papote kina bandap la libanda bantabaka ko mona na ba kosu bantabo bano yo tolingi tomona bana kaka soko za mwana te kokota te mulongo kuna te tapia bato batiaki wana nyonso bonyata kofina awa na kawa wana se totala bana nazobenga na bakongo te oyebi kokobenga mama le mama kulu tata mwasi biso nyonso mulongo moko bana kaka ya simba totala bana basi basolusioni baza bamona ke bana bakulima mana bango wana Yeah.
na bala. Eloko na sepeli moko ebino nyonso tai bobokala mutu lelo naboyi na boyi soki ezalaki na libamba nde nalobi me awa naboyi kaka koloba niawo mpona nino za bongoko kilolo nyonso tikeli miniki batikeli miniki na tiako voilà wana ezalaki bana merci ndenge toboli bino ebela bana wana oyo mpenza baza na fami oyo misusu kutu bakoti te naboyi nakaka kotanga bakongo mpo eza malamu te me nayebi ke bakoti na bango te baza libanga bazoyoka antuka bana awa ndenge toyawa mutu na mutu apesi cotisation na ndenge na ye mosusu apesi cotisation na balabala mosusu na kati ya lupango mosusu awa na sani awa koloba te nga baponaki nga na lamba awa balambaka te oyo eza sani awa bato kaka bakolia awa eza bamusicien bino nyonso moto akolia aza te soko tali malamu bato wana la plupart soka yaka ko ya kokonda likolo tala pe inane omona ye nzoto tala bambokilo bino bato koliaka mwa fani oyo bambokilo botala bango ntango bakokota botala bino moko bozala témoin botala bambokilo tolingi tomona bambokilo koloba kaka teke lokola ngai mobali na nga mama yindo abota ete nga naza te atobotama kuna na ndeko na mobali obala mwana ndeko na ye sibabokilo bino na ye basi ya mabana na mibali ya mabana basi ya makamu na mibali ya makamu soki moninga tuni yo yekosala nini yo mpe tuni yo mpo yekosala nini biso nyonso toye kokabola mawa kombala moninga te soki mpe bayebako te yaya profite kaka lelo kota na molongo ntango bazotuna wana mwasi nani wana mobali nani oyebani mpe mbala moko na famille oyebani kaka lelo totala babokilo eza te onyata moninga na lipapa obimisa bitumba keye kaka botanyatina na lipapa yete zala na distance à 5 pas na mbanda na yo soko mona zali kosolo zala na distance à 5 pas konyata moninga na lipapa ni babokilo tolingi tomona babokilo bayebaliaka mo bokilo ndenge sokota wana bino fola kata monta na bokilo moko 10 000 francs 10 000 francs ibona lide soki mpe dollar eza obwaki dollar mbala moko yo mpena toprete yo mama kulu tobe papa kulu topela babokilo tula ndolo mpona babokilo
mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV.